Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Très à se présenter devant le poste téléviseur Nabino pour na représenter info lingala journal pour na peuple mbote Nabino nyo soto fongoli yango pour onte semno ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Atenaki na butu ya le 18 mai na cité ya Union africaine réunion ya crise liboso ya situation sanitaire na ba province ya RDC lokola na ba zone kuna ya Nord Kivu pe ya Ituri boye ba ke chef de l'état asengaki na gouvernement azo ba mesure ya ko renforcer riposte sanitaire pour contenir propagation ya maladie pe prise en charge rapide ya population concernée na épidémie ya Ebola to ko ba sango na biso po na kotali sabino ndenge opposition alansaki mardi 19 mai na collège Boboto na commune ya Gombe coalition babengi bongo C64 lingomba oyo ezali na bitse moko ya kotelemela changement ya constitution Igor Ntingi héritier Mapindemi. Basanganaki mokolo ya mardi 19 mai 2026 na salle ya spectacle ya collège Boboto ezalaki bongo groupe ya ba opposant basangani pona kotelemela changement ya constitution awa na République démocratique du Congo avant l'élection ya 2028 ba créer coalition moko babengi C64 c'est-à-dire coalition pona ko appliquer article 64 ya constitution ya République démocratique du Congo ezali bongo ba opposant lokola Martin Fayulu leader ya ICD Delis Sanga, leader ya parti politique en vol, Jean-Marc Akabound, leader ya parti politique Babengi Alliance pour le changement, Augustin Matata Pogno, leader ya parti politique Babengi LGD, Bango nyonso basangani pona kotelemela la constitution ya République démocratique du Congo ezala changé te. Bosimba pe boye bakesali ya spectacle ya collège Boboto et tondaki na ndenge ya kosakana te. Ba militants ya ba différents partis politiques bazalaki ebele, même ba structure ebele ya société civile nde bazalaki wana atambolaki makolo accompagné na ba militants na bango kino na salle de spectacle ya collège Boboto epai wapi déclaration etangamaki pona kotalisa ke bango nyonso batelemi balobi non na changement ya constitution esukaki wana te coalition 64 basignaki pe ba fiche sur place pona kolakisa bango nyonso ba leader oyo appartenance na bango na kati ya coalition 64 to PC 64 elongo na Moïse Katumbi, Augustin Matata, Jean-Marc Akabound, Delis Sanga, Martin Fayulu, pe ba personnalité ebele balobi esengeli population a telema, population a se mobiliser pour na ko faire échec na makambo nyonso oyo ezali koya pour na changement ya constitution. Ndi na suka ya cérémonie, quelques personnalités bazanga kite ko pesa ba point de vue na ba. Constitution eza na problème te solide, problème des ali monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Alors le pays oyo pour etika la kimia, il faut toti ya part. Merci. Dolo beloko clair, a kotika la kosimba constitution ko rien. Ata mukolo moko te. Akotika na osala ngote. Nenga za wana. Akende, atika la biso constitution moko ndenge za elaki. To sire mingi na ba pasteur. Yo pasteur. Diaba ndimi na yo. Okota te ma constitution comme dans la Bible. Nawoka memi ya président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge ndeba honorable sénateur bazalaki na plénière mardi 19 mai et pas wapi ba adoptaki des accords oyo ezalaki signé le 4 décembre 2025 na Washington. Christian Kangebeni retient ma finime.
Coup d'accélérateur diplomatique na palais du peuple na 11e plénière na bokambemi ya président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge. Sénat a adopté 2 accords. Oyo ezalaka signé le 4 décembre 2025 na Washington. Ya liboso partenariat stratégique RDC États-Unis, accès na ba ressources naturelles et développement durable. Accord de paix RDC Rwanda pour nous viser pour renforcer coopération sécuritaire et diplomatie entre Bamboka Mibale. Doudou Fwamba a présenté qui ba réponse na plénière séance et de maraki na audition ya ministre ya finance. Doudou Fwamba Likunde Libotai oyo azalaki interpellé et pas ya sénateur Célestin Vunabandi. Ministre ayaki ko répondre ba préoccupation oyo ezalaki soulevé et pas ya ba sénateur na séance plénière et le cas que j'ai dit na cœur ya ba débat na bango ba engagement financier y a gouvernement central envers la province et entité territoriale décentralisée. Pe flou oyo ezali komonana autour ya gestion ba bien oyo ezwamaki na zairianisation. Liboso ba réponse ya ministre et sénateur auteur ya question à répliquer qui na ba document à l'appui. Célestin Vunabandi a contesté argumentaire ya ministre oyo atalisipe ba incohérence ebele na ba élément oyo ye apesa ki bango jeudi eleki a livra ki démonstration na gestion ya ba finance publique pe sénateur ye akendaki na 4 chemete pour na ko exprimer insatisfaction na ye. Alobi ministre atika kobomba na derrière ba échec ya ba prédécesseur na ye aye bana ko rendre compte na mandat oyo ye azui à conclure na ko formuler ba recommandation pour na ko apporter ba solution concrète na ba dossier oyo. Na réponse na ye ministre a annoncé activation mikolo ezali koya ya caisse nationale de péréquation pe atelier ya cadrage oyo ezali prévu na juillet 2026. Boye ba commission ba présenta ki pe ba rapport na bango lokola environnement, bonne gouvernance, gestion stricte ya ba ressources naturelles, priorité et pesamaki na développement durable na accord ya Washington, relations extérieures pe défense ye a sengemi ko renforcer coopération sécuritaire et longona Kigali pour na kobattre la kimia. Ba décision mosusu lokola transmission ya proposition ya loi oyo ezali kolobela ko réformer statut ya ba huissier ya justice na lien et longona loi numéro 16/011 ya le 15 juillet 2016. Pena clôture président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge a exprimé que solidarité et institution na bango liboso ya virus Ebola oyo emonani lisusu na province ya Ituri. Commission permanente des droits de l'homme et Assemblée nationale Oyo Ezali Bongo dirigé et par ya honorable Boris Mboukou a auditionné qui mardi 19 mai 2026 ministre yaba droits humains Samuel Mbemba autour ya situation yaba droits humains la République démocratique du Congo héritier Mapindemi grâce pour Commission permanente yaba droits de l'homme ya Assemblée nationale dirigée na député national Boris Mboukou ba auditionné qui mardi 19 mai 2026, ministre des droits humains Samuel Mbemba autour de la situation des droits humains dans la République démocratique du Congo. Séance Oyo Ezalaki organisée dans le cadre de contrôle parlementaire et permettait que le ministre a présenté les bossons baili nationaux état des lieux détaillé des défis liés à la protection et la promotion des droits humains dans l'ensemble du territoire national. L'intervention naïe ministre des droits humains articulé qui exposé naïe autour il y a 3 principaux axes il y a liboso axe ilobelaki cadre légal et normatif oyo ezali corrigir ba droits humains na RDC. Samuel Mbemba a rappelé que cadre oyo ezali ko se reposer mingi vraiment na constitution na instruments juridiques internationaux ratifiés et pas ya RDC pe ba loi ibele oyo ezali kolobela protection ya ba droits fondamentaux asulinaki ke ba droits humains ezali bongo domaine moko ya malonga ezali ko toucher ensemble ba textes légaux oyo ezali en vigueur na mboka ya mibale exposé na ye elobelaki situation ya ba droits humains proprement dit ya mibale elobelaki situation ya ba droits humains proprement dit. Ministre alobelaki mingi situation sécuritaire na est ya RDC oyo ezali marqué na agression rwandaise pe ba violence oyo ezali kosalema na nzela ya ba rebelle ya AFC M23 pona ba population civile bazali kokoba kozala victime ya ba violation ya ba droits humains oyo ezali kozonga tango nyonso lokola ba massacre ba déplacement forcé pe ba acte mususu ezali qualifié lokola ba crime de guerre pe ba crime contre l'humanité génocide pe crime d'agression.
abordaki na ouest na centre ya boka ministre atalisi existence ya baka mosusu ya violation ya droits humains pe aprécisaki ke eta moko te na mokili alongwesami na abi oyo mingi insistaki na nécessité pour na autorité ya mboka bamema réponse ya malonga pour na violation pe dénoncer yango pour na ko garantir respect ya droit. Boye Samuel a présenté ki ba initiative oyo azali kozwa elongo na gouvernement pour na ko renforcer promotion et protection ya droits humains na RDC, a évoqué ki redynamisation ya division provinciale pe ya ministère ya droits humains na nzela ya construction ya rénovation ya bâtiment administratif, organisation ya séminaire pe renforcement ya capacité ya agent pe révisitation ya cadre organique provincial. Ministre ya talisi ke province ebele bazali ko bénéficier déjà na réforme oyo lokola Kasai oriental, Kasai central, Congo central, Ituri pe Kwango epai wapi infrastructure ezali déjà opérationnel pe ezali Congo kotiama équipement. Échange entre députés nationaux et l'ongona ministre et portaki pe na problématique ya détenus préventifs, conditions oyo kangami pe lisusu préoccupation ebele oyo etali protection ya droits humains en mboka. Informé na audition oyo rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli Esengekeli na qualité na ya membre ya bureau ya chambre basse ya parlement yepe a participé ki na misala oyo ezali consacré na évaluation ya situation ya droits humains na RDC. Kaka na oyo etali primature boyeba ke premier ministre Judith Suminwa a président ki mardi 19 mai réunion moko ya crise pona koluka ba solution na ba embouteillage oyo ezali konyokola ba usager ya route nationale numéro 1 Nathalie Kaila RT Mapinde. Gouvernement central a décidé koleka en action pona kosilisa calvaire ya ba usager ya route nationale numéro 1 axe moko stratégique ya 360 km ezali kosangisa Kinshasa na Matadi et komi mikolo oyo synonyme ya embouteillage moko ya mabe ezali ko paralyser ba trafic ya ndenge na ndenge. Réunion ya crise convoquée et paye ya premier ministre et sangisa ki ba membre belé ya exécutif national, ba représentant ya gouvernement provincial ya Kinshasa pe ya Congo central pe ya fédération des entreprises du Congo, société à péage Sopeko, séance de travail oyo ezalaki na litomba moko ya makasi pona ko faire intervenir bato ya ndenge na ndenge pe koluka ba solution oyo ekosilisa ba embouteillage oyo. Na suka ya misala ministre de l'infrastructure et travaux publics John Banza a annoncé série de mesures à court terme oyo ezali destiné pour na ko restaurer progressivement fluidité na axe vital oyo. Déploiement ya unité spéciale ya la police na ba lieu spécialement et pas wapi misala ezali ko salema na Kasangulu be na niveau ya triangle ya cité verte. Deuxièmement, débit effectif ya misala ya contournement. Puis troisièmement, alobi ba ko analyser possibilité ya koza na ba guichet avancé na ba poste ya péage ndenge ministre atalisi. Ba embouteillage oyo ezali ko provoquer ba perte économique mingi ba transporteur pe ba opérateur économique bazali bongo confronté na ba retard prolongé. Aussi ya ba coût ya transport pe ba difficulté ya approvisionnement entre Kinshasa na Matadi. Nde na réunion premier ministre atalisi détermination ya kozwa à bras le corps question oyo et komi bongo préoccupante pour na milliers ba usagers ya route nationale numéro 1. Implication personnelle ya chef ya gouvernement ezali kotalisa volonté ya ba autorité ya koluka ba solution moko ya malonga pe na lombango pona crise oyo ezali ko perturber ba échanges commerciaux entre Kinshasa na Congo central. Présent na Masolo oyo Célestin Tangamo, vice-président ya comité professionnel ya transporteur pe administrateur ya FEC, a commissi initiative oyo. Alors il va apprécier l'initiative ya premier ministre qu'organiser réunion oyo et permettre que ça mesure kaka na lombango pour na impact moko visible boy na court terme pour na komeka ko régler situation oyo pour na premier ministre a marché ba mona été durant ba échange et a ba décision malonga oyo ezali lié mingi na financement pe na logistique ya ko accélérer l'intervention. Célestin Tangamo a sengi na ba usager ba transporteur ba respecter ba mesure ya encadrement oyo ekozwama. À partir ya lobby et kozalso na ba perturbation te circulation et kozonga na ndenge ya malamu même bisika misala ezali kosalema ali bazali kosenga na ba chauffeur bazala prudent ba respecter ba consigne nyonso. Réunion ya crise oyo autour ya RN1 ezali bongo na droite ligne ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 mingi na pilier 3 na yango ezali consacré na aménagement ya territoire national pour na connectivité maximale.
pe na assainissement ba ville pour na ko réduire ba embouteillage pe ko soutenir croissance économique na nzela ya ba première mesure ou na lombango exécutif central azali ko luka ko restaurer fluidité ya axe stratégique pe ko protéger ba activité économique pe ko améliorer ba conditions ya mobilité ya population entre capitale ya République démocratique du Congo na province ya Congo central. Honorable Mawotwene Eli ya commune ya Selembao pe au cadre ya ACP akobaki bongo plutôt ko redynamiser ba activité ya ACP weekend eleki akitaki na ba quartier ba bengi bongo Kalunga DP Pululumbangu. Christian Kiangebeni accompagné qui Honorable Mawotwene Papa Selembao, dit les responsables, azali koko bana tourné na ye interquartier pour na ko redynamiser l'activité ya Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya sénateur Jean-Tini Ngobilambaka Bosimba akitaki lisusu na deux quartiers ya commune ya Selembao, à savoir Pulumbambu elongo na quartier Kalunga. Ezalaki kaka na motif moko ya ko redynamiser l'activité ya parti Pambate kuna balobi pas une parcelle sans ACP na commune ya Selembao. Bosimba pe boyeba arenisaki plus de 100 personnes mobimba awa na avenue Malungani ezalaki pona ko betela bango masolo ya ba réalisation ya autorité morale Jean-Tini Ngobilambaka oyo asala tangu azalaka gouverneur ya ville ya Kinshasa asala makambo ebele pe ya minene ba projet kitoko pe ya makasi pona commune ya Selembao. Population azalaki na esengo makasi ba pesaki pe ba témoignage na ndenge na bango pona oyo etali ba emploi nyonso bazwa na nzela ya honorable Mawotwene ba témoignage ya ndenge na ndenge epesamaki même cabine etiama awa na quartier Kalunga nyonso kaka pona kosunga population aza na courant moko ya kitoko. Kaka sur place ba installaki pe ba membre ya comité ya ACP pona quartier Kalunga D pe quartier Pululumbambu ba pesaki bango ba insigne pe ba visibilité nyonso ya parti oyo ezali kotalisa désormais ba koti na kati ya ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobilambaka Pambate milulu oyo ezali ko projeter déjà 4e anniversaire ya ACP oyo ekosalema mikolo ezali koya population azangaki te kotalisa esengo na ye na ba geste nyonso honorable Mawotwene du les responsables Papa Selembao azali kosala na sepeli toujours Papa bana Mawotwene aela biso ka idéologie take biso bana na Pulumbambu toke liboso bona ida eli biso take Fati Beton en tout cas balongoni Nzambe asunge lisusu ake liboso po makambo ezaka pona esaye Pulumbambu to vivre te tozaka lezi nyonso tolukaka sala lelo to ana courant mingi pela aeli biso suba auto école aela biso suba esthétique mambe belé seke pona biso ba jeune tozaka na sima papa na biso Mawotwene libanga sepeli paseke to sepeli na honorable de to moni ye afeke nde pe kolela ezalaka awa bikanga kokanga bana mike bato bazokende kosala antuka lokola ye moko lelo akuti tosepelaki po topesa déclaration wana ye moko pe honorable Mawotwene apesaki ba précision na micro ya Info Lingala biso tosepelaki to continuer musala na biso ya sensibilisation na étude na mi ya autorité morale na biso ndeko Jean-Tini Ngobilambaka le suprême tozo continuer musala yango parce que bosenge ezali Selembao oye kuka kozala la représentativité na chaque parcelle ACP ezanga te donc moni biso toye lisusu lelo po tokokutana na bande cordon oyo ba présenter biso ba base na bango et pona biso eza esengo munene esengo makasi ntango tozomona bato baosadere na mouvement boye bato kobenga biso de par-ci par-là ngai mpe na 30 na ngai boya boinstale ngai na miso ya bato mokili momeyebake naza membre ya ACP et mpona biso eza fierté munene na yango nabi en tout cas sénateur Jean-Tini Ngobila ezali komona na vraiment que honorable Mawotwene akangi commune ya Selembao mobimba pona cause ya ACP oyo nyonso ezali komona na bana Selembao bandimi ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobilambaka Yeke yo
Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà vol na ye ya Kinshasa Bunya. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo. CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. La couleur religion pour retenir qui est évangéliste itinérant honorable Norombungunde Azalaki prédicateur ya Kilto ya dimanche 17 mai na église ya Racine invisible oyo ezwami bongo na commune ya Kisenso héritier Mapinde Miladi Landu grâce poba. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu azalaki invité na église La Racine invisible oyo ezalaka dirigé et pa ya évêque Daninzita na quartier Félix Tshisekedi na commune ya Kisenso ezalaki pona kote ya maloba na Nzambe na culte na bango oyo ezalaki organisé mokolo ya dimanche 17 mai 2026. Bosimba pe boyeba ke culte elekaki kitoko honorable Nerombungu azalaki ye mokote azalaki accompagné na délégation na ye ba membre nyonso ya cabinet bureau politique pe ya complexe scolaire Mama Pemba ba accompagnaki ye na église La Racine invisible et pa wapi prédication na ye ezalaki centré mingi na mokanda na Josué chapitre 1 verset 7 à 8. Alobela Kibongo, la puissance de la parole de Dieu atalisaki litomba et le balanzambe pe eloko nini maloba na Nzambe ezali kosala epai ya mutu. Évangéliste itinérant atalisaki na ba fidèle nyonso ya église La Racine invisible. Alobi esengeli ba demeurer toujours na parole de Dieu ba kangama na balanzambe pambate yangonde ezali force ya tango nyonso moto soki akangami na Nzambe akozala tango nyonso na réussite échec ekoki kozala eyeba na kotelemela ye te akoki koleka bamoma moko difficile kasi Nzambe akosala tu mpo na kotelemisa ye apesaki mpe ndakisa ya parcours politique na ye ndenge nini akangamaka na Nzambe mpe ndenge nini Nzambe akobaki koeleve ye kino kosala 3 mandats mpe kokoma vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa. Nyonso wana ezali kotalisa maloba na Nzambe nde ezali force ya moto oyo akangami nango. Bosimba pe boyeba ke nyonso elekaki na ndenge ya kitoko. Message ya évangéliste itinérant ezalaki capté 5 sur 5 na ba fidèle nyonso ya église La Racine invisible oyo batondisamaki na esengo bapesaki pe ba cadeau ya ndenge na ndenge epai ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu. Ye pe na ngambu na ye apesaki enveloppe ndenge kaka azalaka prêt pour na soutenir œuvre na Nzambe. Nyonso wana ezali kotalisa combien honorable Nerombungu évangéliste itinérant atikaka œuvre ya Nzambe te bisika nyonso ye azali kotambola. Na soka ya culte évêque Daninzita oyo azali ko diriger église La Racine invisible elongo na pasteur Chris Mbungu bazangaki te kopesa makanisi na bango par rapport ya passage ya honorable Nerombungu évangéliste itinérant. Comment il nous a prêché la parole de Dieu à Jérusalem mukanda ya Josué chapitre 1 verset 8. On a se marteler beaucoup plus. Nous devons aimer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait la force d'une personne. C'est la parole de Dieu qui est Dieu. Vraiment, avant ici, Madia Naye na Liloba Nzambe, où ils allaient restaurateur, où il y a qu'à rendre important utile, où il y a qu'à mutu azala na mabete kat na bato. Oya motuya oyo apesi ça sur la parole. La parole de l'Éternel, c'est ça la source de toute notre motivation, de toute notre fortification. Il a enseigné le peuple de Dieu à se bercer dans la parole, parce qu'à partir de la parole de Dieu, on peut vaincre
face à tous ces messages, son message nous a fortement bénis, nous a fortement édifiés. Kolongwana Église la Racine Invisible, honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, alekaki na wenze alo kolomoko epai wapi ba mama ba sepelaki ba yambaki na ndenge ya kosakana te, balobaki papa yenza lesili ba sepelaki lisusu komona mwana bango évangéliste itinérant honorable Nerombungu après moi ngonga molai passage na ye esepelisaki bango makasi yepe lokola amesana toujours kolia na bato ba mama nyoso ba yambaki bazangaki te kozwa moi eloko na bango botala ndenge batalisaki esengo na bango. Paix à classe pour la organisation il y a différentes cérémonies na bino nyonso ezali semoko le précieux hôtel ezape na flat hôtel pour na ba séjour na bino awa na ville province ya Kinshasa. Michael Bustoto Kinshasa. Ah oui, bonta le loko engengisi tsangu yango yo. Le précieux hôtel, bon mais ça l'a désormais la combo, les cadres OED, le précieux hôtel, cadre paradisiaque, netika kesika banjelu bakitaka, qui tout connaît nengi, bakisa lumière pe beauté, hein, et moko kutu, au konko confondre nango, na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka, pour bolanga lo wapi pardon, zoa salle de fête, pour na ba marié de rêve, religieux to coutumier, ah ouais zo makambu ya libre maté kofelete, avec le précieux hôtel. Histoire ndeti kalaka osalisi mariage awa batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées nzoka kaka na Kinshasa wa décoration salle ekuma na ndenge ya defate esale makaselo ngula bino nyonso awa classe de classe bakisa noblesse climatisation na kati bondi belanga Canada ekosa kurekendaka te mobange na groupe eza na poète oh olingo osalisa anniversaire ya très bonne qualité tope cérémonie moko bolingi etikala inoubliable conférence to réunion cadre idéal yango yo le précieux hôtel joie ba chauffandise ba couvert ba verre na ba assiette mokwake jeu de lumière bakisa ndule konono na konono bokanisi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni ya kese neti bisa ya mpose jacuzzi de pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na bino bana mikili bokoki kozo ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti sika ba bongiseli président Fatia Leka restaurant mokwake bakisa louvre pour la collection ba meilleur moment entre amis car surtout dans le précieux hôtel ezawabie yoka boulevard Lumumba arrêt abattoir entrée Petro Congo kaka ne bandeliwana au commune panneau lumineux bien mentionné le précieux hôtel avenue Mobutu numéro 3 commune à Massina Rosa Mobimbadi. Ah, le précieux hôtel l'XP ne kakaboete conforme à Kassiboye Bolembeseke nyonso kaka pona ko sepelisa ba Congolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. olemba koloba te protiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo sengeli komela yango Stéphane Skandi. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi.
na communiqué écologique awa bolanda lecture nango. Famille Moyala qui sympa, honorable Idi Rachidi, Ursule, Gladys, Guldu, Laurette, Judith, Bertrand et Nadine Assona, journaliste na journal Info Lingala, paza na mwakoibisa na baninga pe baibani na bango liwa ya maman pe belle-mère na bango na kombo ya Brigitte Ipanya Muyala Kisempa oyo ayebani mingi na kombo ya Bita ye akufaki depuis le 7 mai na bokono ya tangwa mokuse. Programme ya matanga ezaboyi vendredi 22 mai 2026 veille mortuaire ekosalema na résidence familiale au Zomi Mingi Penza na villa 340/6 na 2e rue na Cité Verte. Nde mokolo ya samedi 23 mai nzoto amowi ekopima bongo na morgue ya cinquantenaire na ngonga ya 7h. Pe bakospoze yango na 9h na paroisse Saint-Ignace na Cité Verte. Nde na ngonga ya 13h30 bokundami ekosalema na cimetière ya Kimberly Memorial Park. Peine de consolation eza bongo na ngonga ya 16h na résidence familiale. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebi maman Brigitte Ipanya Kisempa ya Bita. Nina sila kate info lingala ya mercredi 20 mai yango ekomi na suka soki bo sepela kinango mingi bo pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition pe pazaki assister et pas ya grâce pour bana sima caméra tozaki bongo na Igor Ting montage et Simba Makina Christian Kangebeni Fabrice Lundombi Igor Ting pe Francis Kanda loko ka journal pe pona pe zaka superviser et pas hérité mapine bande ko boti kala malam. Au revoir. Ezando Toté, Ezando Réalité, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Fumu. Pas de temps mort, Namasolo Yamapata, Rafale toujours, Botu Nangani Nye, number 1 Yamapata, CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.